Salut, bonjour la famille, bonjour à tous. Mbote bandeko bolandara biso, mbote na batu nyonso o bolandara ya bino Ursule Botelwa TV. Bano nanga topesi bino mbote na kombo na Yesu, bonjour, bonsoir, yango edepandaka vraiment na ero kolanda biso. Kande tolobaka na ero kolanda biso ndoko za bonjour. Topé okozwa bonsoir. Alors bandeko nanga lelo to ekolobela likambo tozomona na réseaux sociaux, en tout cas na ozala nanga mulaite na otikela bino kaka batu bakoloba na otikela bino pena réaction ya batu par rapport ya makambo ezoleka na Bukavu. Bandeko mboka eza bien te, toyebi ke mboka eza bien te, mboka eza na bitumba. En tout cas bandeko nanga tobondela mingi pona mboka na biso o tobengi Congo. Bandeko moko baloba na ngai olobaka tobondela mingi banda to banda ko bondela rien ne marche. Bandeko nanga nzamba za capable lelo bomona bakonzi bazo déranger biso, lelo bakonzi nyonso bazo kota na Congo ba okota po ba déranger biso bazo kota te po peuple congolais wa kimia. Mais chaque chose a son temps. Lelo tozo lela, lelo tozo loba melobi kuna peut-être bana na biso bakoyaka ba osepelaka na mboka Congo. Alors ba rumeur moko bimi ba rumeur ezo circuler par rapport ya meeting o elekaki na Bukavu, par rapport ya ndenge batu bakufaki, ndenge babuakaki pena babombo ebomaki batu. Alors ba rumeur moko ezo circuler pona nanga. Kaka biso ba kongolango tozo boya nanga, kaka biso pe ba kongolango tozo linga nanga. Alors eloko batu baoyeba te, batebele baoyeba te ke nanga pe aza Rwandais, c'est lobe information. Alors batebele bazoyeba te eloko wana. To mona bandeko mususu bazo linga Rwanda nani nanga balobi nanga aza Rwandais te, mais bandeko ebele pe balobi ke nanga aza Rwandais. Alors ezotia ba Congolais penza na moi confusion mukie bazoyeba te makambango ezokende ndenge nini. Kote mususu balobi ke non Tshilombo aza boye, kote mususu Joseph Kabila aza na sima na en tout cas ezopesa pasi bandeko nanga na ozala mulai te na lisolo o nazoloba na otikela bino tolanda mpe ba réaction ya bato ebele tokoyeba likambango ezalaki ndenge nini. Boyebi tango ekomaka bato ebele baloba tango ekomaka mutu na mutu apesa vie na ye esika ba vérité ebimaka. Alors bandeko bokoti na chaîne na biso kande tolobaka na bino bienvenue chez Ursule Botelwa TV. En tout cas zo penza kiti vanda donc zo ba valise na ota na coin tsako tambetu na yo zo kiti vanda po mafinga ezalaka te tozaka chaîne na polémique te to travaillaka vraiment lolenge e sengeli. Alors yo mutokoti na chaîne na biso nzamba lola batela pe apambola yo. Merci pour na soutien na yo. En tout cas bato nyonso bo soutien na chaîne na biso kende liboso nzamba lola apambola bino. Ndeko telanga j'aime et oza malamu mingi emelenga vidéo nzamba opambola yo et puis tango ozo s'abonner, activer cloche à notification. Activez les biso vraiment cloche à notification pour que prochainement tant que tu ba analyse na biso olanda biso et si nyonso kozala. Donc olanda biso partout au kozala yango bomon tolobaka activer la cloche des notifications. Alors ngana bino tolanda ensemble nini tozoyoka awa pona mboka na biso Congo. Nazolo bato bonde la rapona Congo po ezaka rapasi lelo to koma mona be église 4 5 6 10 na Congo. Au mona venir moko be église ebele mais rien ne marche. Pourquoi? Parce que pasteur na pasteur azotambola na ndenge na ye. Alors makama malonge zo sala masote po makama mabe na ba mangomba na biso ekoma ebele. Yango bozomo na makama malonge zo sala malisusu te. Alors ndeko telema na mabondele siko zali prière na yona ya ngai ekoki kobikisa pe mboka. Koloba te ke ba prophète minene kutu ba sambela, ba pasteur minene kutu ba sambela solution ezo matende ko koloba bongo te. Prière ya yona nga
nzamba usunga mboka Congo eko ubunga. Alors tolanda ba makambo ezoleka na Bukavu bandeko na biso bazo souffrir, bandeko na biso vraiment baza na este kuna kimia ezate tobondela rapona bango tant tosala ba prière totsaka penza bandeko na biso baza na este na maboko ya Nzambe po kimia ezate nyonso bitumba bazana kimia te batu bazolala na mabele nyonso bazolokuta bibembe na nzela kimia ezate bandeko na biso ba congolais nde bazokufa. Alors tobondela pona mboka Congo e ozala malamu mingi sans plus tarder na la bino tolanda intervention ya bandeko et ozala vraiment malamu bandeko nanga. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez biso partout. Tokutani ngana bino à la prochaine occasion. Ce qui est Masia à Zongite. Bisous. Ngana ngena loba boye pona motun na likambo papa zolo ba pona likambo ya dialogue papa to sala dialogue te dialogue combien 5000 na mboko yo papa na ngai dialogue combien na se dialogue ba oluka ba boma bato po ba yana ba infiltrer ba kotisa merci maman dialogue o pesa biso poste boye zongisela biso boye tokende boye babo banda ba bando boma pendant 30 ans wana ba bomi ba silisi ba congolais te tokosi la pété. Tosi la te guerre bandi le lote est-ce que basila ki pozo banga kana ba menace ba osala il tozo lâcher facilement tala na France nde bat bazo tambola il fallait peuple congolais surtout na Kinshasa ko tambola ko ke vanda na bamba Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Ça de partout tokende ko vanda parlement wana bakota ka te to lalela bango liboso mais tokende te yo kasi so ba arabe balzaka mbamba na likambo déjà tala na mboko zaka soki Maroc so Tunisie bakenda ko vanda la président pendant soki 2 mois na ba mama ba olamba wa bazolala wana ti président démissionnaki elo nezangi te tokende to continuer loko yo na bakisanga ni partout de félicitations maman Cynthia batindelo na félicitations pour toucher pena place dialogue wana bazoluka po bakotisela biso bopesa biso poste oyo bozongisela biso boye toko dialogue te pendant 30 ans baboma congolais tosila te so totikal mukeba oba na France bazebele baroya toko se multiplier toko bota na ta 20 muta akufa te dialogue ezate papa tokende nde wana na bango président nga kutu pona ngande akende kaka signer asomba minduki epa Poutine tokende kaka akota tokende akende ozwa ngai nazosuka motema donc banda Tshisekedi aye eloko zosukisa kaka minduki epa Poutine elo nezozanga Kagame azali babi soko moni mwana soso avimbi na nzungu yeba mama naza na se Kagame azobanga te po bi bato bazo soutenir yende bango wana bazo eza kwa mama moko azo biso ko finga mama na te so akena ndako ya biso finga ye soki yo na ko beto so na yo ki ofingi mama wana oromona soka koti kuna bifinga ye kende ngande na otindo ngande na mama na yo finga solo ba okende il faut na répondre ouais so aussi si koloba il faut na répondre mais continue répondre maman ngai nazoloba boye papa parce que omoni dialogue tosali ba dialogue ebele papa na Congo ba dialogue esalemi ba jeune bomba ndosana na bakabilo bayeba ke soki bazwi Goma ndambo Tshisekedi ako céder tango ba moni esilisi Goma bakebuka vazo céder tenda ko motuna ko ti wapi to kokende ti babanda guerre wana 30 bayeba te ti wapi nde ti wapi yazoluka nanga sikoyo nanga yependa ko libérer biso tant que qui biso si yeso libéra biso mboka biso muto ko libérer biso te combien de fois tu as libéré toi colonisé par des qui pour yo libérer biso
tant Lumumba déjà lukaka nini indépendance na biso c'est le cas tozwaka indépendance moko précoce lelo tozo subir mais lelo tozana moto mosusu yo libéré biso te aza nani o nanu bayelaka biso na nini ayo na seni totuna wuti wapi bon moni siko kazala ene kaka étranger pour un vrai congolais kosala ngo te. C'est confirmé, on toujours à Maman Cynthia. Aye na senia watu zotu na balokoti wapi? Balokoti wapi? Place balokota qui est pas un Congolais. Yango na ozo balokota qui est wapi? Aza habitué na biso maintenant na Congolais te. Batuloka bananga. Tozana posa osana bango nini te po aza Congolais te. Dialogue ni. Au moins ce qui est président c'est Olingi comme le président CD. Ce qui président cédé na dialogue et comme quand mutu basali likambo ke front abomi des personnes azui dembo ka twango ka sengi dialogue et comme habitude. Merci maman. Ce qui dialogue comme habitude comme o asali likambo bezala ko na ndako comme habitude ke mutu asali likambo yepa okende kuna na front pona ba carrière minière ba botola ye ale yepa ke ko. S'il vous plaît. Papa nazo suka mingai bato bazawa na tokende papa bazwa ba vient biso ba petit porteur kufa na ndolo ba tie essence muke katango azana na podium mwana ba luki mutaza esprit to koti na kati na ke na kwai na bonga ndenge ba japonais banda osala na area ya Hiroshima. Merci maman yo fozala toujours à tout lelio. Papa Israël malobeza na ngambu. Merci beaucoup pour nous accorder la parole. Bonsoir à tous. Vous avez 4 minutes. Bonsoir à tous, vraiment. Maman Cynthia, au moins ne temano suki wana yanga esuki kolero ya yo. Yanga penako na lobaka mikolo nyonso na lobi place na komona Azarias Rubero, place na komona soki nani mususu na place na komona nanga te yanga na ya bébé la biso na nzela penza et baby. Alors pour votre information, d'abord la première des choses, Nanga n'est pas un libérateur. Merci. Nanga n'est pas un libérateur et il ne sera jamais un libérateur. Merci. Pourquoi je dis comme ça? Parce que Nanga, il n'était pas dans la politique agissante Nakata RDC. Barama, omoni bato bayakana nanga eza banani. Pour votre information, eza Denis Lessi, Pasteur Kankenza, ne bato bayakana Denis Lessi, e bayakana Corneille Nanga, ba proposa ye pour bazoyer à sala neti président Asseni. Allez-y demander cette information. Corneille Nanga, il priait à l'église. Il y a pasteur Roland Dalo. Maintenant, si vous pouvez présenter pour comment bazoyer parmi les candidats qui devraient diriger la CENI, bake ko bimise na moi église moko oyo eza ya pasteur Roland Dalo te ba bimise neti mwana moko ya église moko ezala quelque part. Na Lemba. Oui. Na Lemba. Ouais, c'est par là que Corneille Nanga a fait son apparition. Mais, comme il était incipide, de voir clair, nako s'abonner pas na honte parce que ma lobolobi pe singa kanda. Alors, comme tout. Connexion. Bon. Connexion. Papa ndeko. Ok, tozongela papa Kapala. Ndeko Kapela. Voilà. Bonjour bandeko nanga ba congolais ya solo bandeko nangai, je suis content ya komata na live. Na moni question nanga c'est un vrai libérateur
nazwi appel. Ah. Ok. Awa tozolobela makambo mboka na biso. Pays na biso eza agressé depuis plus de 30 ans. Bon, excusez-moi pour l'appel et Kotakia. Yango et mon ami Kataki. Donc je disais, Nanga c'est un rebelle, c'est un libérateur ou c'est un rebelle congolais. Mais bon, moi ce que je peux dire, Nanga aza image ya Kabila. Tokolo banabiso nyonso, ce n'est pas un Congolais, c'est pas nini, mais Nanga c'est une image de Kabila. Il peut être Congolais ou il peut être étranger, là on s'en fout, mais Nanga c'est une image de Kabila. Kabila, il ne savait pas comment il peut lâcher le pouvoir. Il ne savait pas comment akosimbisa mutu pouvoir. Et ça là, ozana elo mobo ya mutuya. Sikoyo olingo pesa ngo mutu me oluki témoin moko boye témoin wana fois la logo la mutu na yo kenga na osimbisa e montre na ngai soki na zongi na oyo ozo montre na ngai na oboto lango eza bongo. Nanga c'est un pion de Kabila tokoloba nyonso mais Nanga c'est un pion de Kabila. Et mon ami Nanga eloko akendaki maamune wana ya ba rebelle eza pona nini bakor basinyaki na Félix Antoine Tshisekedi. Tshisekedi abotolaki ba minere na ye ba mabulu na ye paraîtrait nde ayaki awa na Nairobi ayeko créer rébellion. Ko ba rébellion nyonso komaka ko créer kaka awa na Nairobi nde omonaki ye ayaki awa président Nairobi ebisi yo ndenge eza bongo fo okende ko rejoindre bandeko na yo ba M23 mpona yo oza na force moko te ko déranger Congo. Ndo omonaki Nanga a rejoindaki ba M23 na Zamba, a rejoindre ba M23 parce qu'avec ba M23 il sera l'homme fort. Nde tout le monde qui a rejoindre M23 na Zamba. Mais moi je dis seulement bino bozo elela ba mabulu soki ba bilo na bino na ba minéraux tout et tout. Mais est-ce que vous savez que le peuple congolais est en train de souffrir? Yo congolais, soit disant congolais, soit disant bantou, tu pars associé okiko kota na bandi oyo ya ba linotique oyo baza ba ennemi juré ya ba bantou. O balingaka jamais bantou a progressé. Yo lingi o sangana na bango pona obengana Tshisekedi yo ndo fabrikaki ye ozana besoin obomaye. Mais ça nous fait ils ça la biso pasi bandeko na ngai et ça la biso pasi ba imagine total à internet ça linga somo na discours na ndenge ba beti ba bombe Congo ngalo na oyebisa président biso Félix Antoine Tshisekedi aza bantu aza la nautique te aza ndundu te mais aza bantu complet. Ils doivent akotisa esprit ya nzaku. Donc esprit wana omoni esprit ya mabe faut kotisa ngo batu basali action wana ya bombe nga na félicité bango ba beti ba bombe wana soki za ba FARDC félicitations soki za ba wazalendo félicitations soki za peuple congolais kaka mona kaka ke abaya ndenge ni ba kosala likita na bango awa abwaki bombe vraiment franchement nga acte wana na sepeli nango. Mais esuka bokote wana wana eza ko féliciter te po bomika ba congolais bomia ta soldat moko te ba congolais. Bon donc on a la sepeli kaka ke bombe beta mesika M23 so pesa discours. C'est ça que moi j'ai aimé. Parce que yo vrai congolais nga pona ngai faka bwa ngo tangu nanga zo sala meeting kuna na podium kia boma esu bandeko ne moko. C'est ça le problème on a ngai ndeko moni tricage moko za na mboka na biso. Le jour nous les Congolais on va savoir que nous sommes trahir plus que Jésus-Christ, plus que même Nzambe to sambelaka. Place neto comprendre. Même tu peux botter aboire bombe wana on a pas ani muta M23 mais ba boaki ngo pona basa l'actualité pas bon marabout Congolais. M23
Exemple de M23, sabotage. Ils ont sabotage. Sabotage. Maintenant, mon frère, ce que je vais te dire, les lunatiques, leur besoin d'écarter les peuples bantous dans cet territoire. Moi, j'habite à Nairobi. À Nairobi, il n'y a pas vraiment assez de bantous. Tu sais, la plupart des bantous des Kenyans sont maintenant à Mombasa. Je ne sais pas si tu écoutes comment Mombasa. Très bien. Bafanda na Mombasa. Moi, si na Mombasa, au moment où que neti usaka na Congo, neti usaka na Kisasa, tu verras beaucoup de bantous à Mombasa. Mais dès que tu rentres à Nairobi, bafasika ba Somalien, ba Soudanien, ba Somalien, bango bele basala ba marché, bango de basala ba magasin, batu wana bango wana kande ba koti pe Congo. Mais biso quand tu bi ko discande ko comprendre bango te to pesa bango ka face ka ba Rwandais to binga bango ba Rwandais bango ba Sudana yo quand tu za ba Rwandais ce sont des Somaliens, ce sont des Somaliens baza batu moko ba Somaliens ba peuple wana peuple lunatique bango ba vivre na initiation donc bo moko eleki même ya biso ba peuple batu ya c'est pourquoi na kati malobate na Union africaine pour la sanction ba pays où esenga ba sanctionner ba Somalie boyiko et boyiko sanctionner Rwanda et boyaki bakoboya parce que ce sont mon frère des kokita ya Rwanda kokwea ya Rwanda ezalaki tango abiyarimana bapetaki bombe omoni tango abiyarimana kufi tous les peuples hutu bakima Congo batikela bango Rwanda batikela peuple wana Rwanda la peuple nyonso ya hutu ba hutu donc netika ba bantu bakimaki na este na biso ndo mona Kagame alobaka nini ke yatra ka peuple wana bakota na minduki na Congo amona bango menace pona lobby na yi bango nda benga ba FDLR ozolanda peuple wana ba vivaka na initiation moko ndeko na ngai ba leki biso ba bantu peuple wana soki baye exemple na Rwanda que Rwanda mutazo na pouvoir eza linotique yeba ki yepa komi mala moko Rwandais akoso ID Rwandais akoso tous les mikanda o esengi pona azala Rwandais et puis pe ngape na yana peni biso ba Congolais tozaka na mo erreur moko boye erreur wana yango ezo sala ke mboka ekwea ndeko na ngai le Congo c'était à l'époque des Congo belges on crevait le Congo avec K omoni Mobutu tango ayaka kozwa pouvoir akutaki Congo ba komelango na K na CT Mobutu azui Congo achanzango akomisiango Zaire ngana za mwana 1994 tant Mobutu accueilli en 1996, Kabila le père avec ses amis rwandais. Banyamulenge oba bundisa biso, ba oba babunde ba kwesa Mobutu. Ba yena Kabila le père ba changer kombo ya Zaire ba komisiango nini Congo. Ndo mona ke batu wana ba koma oloba ke moi je suis congolais. Parce que bayebi que Congolais wana c'est bangonde ba memangonde konanga c'est facile à faire de l'analyse. Pourquoi pas notre président Antoine Tshisekedi a kozong satana tozonga à l'époque des Zaïre a changé drapeau a changé combo surtout ko yoka subani ya mulengo wana ba koloba ke bango baza ba Zaïrois Congo wana RDC wana to utiliser kana c'est pas notre nom. C'est des Rwandais qui a changé ça. C'est des Rwandais, ce sont des destinations Rwandais. Yozo monate batu ba boto libiso ba mboka mais bazoko kata ko changer drapeau tata ko changer combo te ya mboka. Ba kokuka te. Ba kokuka jamais. Hein? Biso photo bunda to longola de République démocratique wana. Mon République wana, mon frère, c'est ça qui nous détruit. C'est ça qui nous détruit. Le monde, les républiques là, c'est ça qui nous détruit. Yango des oboma biso.
Mais, Ça n'a Inch'Allah. papa, ça n'a rien à voir, même si bazongi si biso une époque à Zaïre, tant que bango baza na sol congolais, bakotika la pe bakozwa pe kombo na po bapesa bango nationalité, so bapesi bango nationalité congolais. Et que biso to changer Zaïre, c'est-à-dire bango pe ba changer bango nationalité. Ça n'a rien à voir. Te, bani ya mulenge soki tozongisi Zaïre bakokoma ba réfugiés. Ce sont des réfugiés. Ce sont pas des Zaïrois. À l'époque des Zaïre, on appelait ce sont des réfugiés. Mais ils sont des réfugiés. Biso ba congolais tozo reconnaître bango état ba réfugié. Bango ne ba reconnaître état ba congolais. Biso te bi ke baza ba réfugié. C'est ça que je te dis. Pour qu'on reste en paix avec ces gens-là, il faut que tolonga bitumba. Oh, ceux qui tolongi yango to bengani bango ba kende pour ne plus revenir. Mais sœur Nangaï, ozande konanga congolaise. Mawa oyo ozanango ezape maonga na nango. Oyebi batu wana ba ekipa este koleka biso. Bango bazwa este koleka biso. Bazo s'installer. Yango nazo yebisa yo. Mabe yoka. Omoni yoka ser. Mabe il tue et puis il remplace des morts par des tutis là. Bazo boma biso bazo remplacer bato bazo boma na ba. C'est comme ça qu'ils font. Na nini na est kuna baza ba wazalendo wana bazala ki kuna te bazo boma bango bazo remplacer bango na batuti bazo boma bango bazo remplacer bango. Tantine Malazio au sala déjà voyage à est au sala déjà voyage à est ta mboka moko province moko est ta ville moko vista déjà na koma kana goma ngapona ngani na ngana sola no boye nafanda na Masisi nafanda na Uvira nafanda na Goma na Koti Rwanda nafanda na Kiseni na sala 2 jours na Kiseni na Kigali na zubisi na ngapa na Kigali na umela rate na kota mbala moko Uganda Kampala na Nairobi na nzela ebisi ser kokoma na nga Goma parce que arrivé na ngeza Goma avion na zoka de Kinshasa jusqu'à Goma kokoma na nga kana koma Goma na santa ke nazali su na Congo te na santa ke nazali susu na Congo te bandiko na ngai d'abord na mati moto azoyeba lingala te ayebi français te mais ayebi anglais na swahili wallahi c'est la tête de ma mère nazobeta bo excusez nga na mela diamba na ke na nganda moko bona ke osomba diamba na Goma na mela na ke na nganda mona baenwa na ke kokuta mutu moko boye azotangisa banualaire anglais akomi je suis ache I am ache na kati ya nganda mon cher na kati ya nganda bazo laver ba congolais cerveau ngako na mona intéressant ngana ebisi mutu wana achicha ngane na boye na okende na français nazo kende Nairobi ebisi nga volanda kuroyo pona koto nyonso ezande anglais dominaka ebisi nga koto nyonso ezande anglais edominaka koma mboka oyo ko nini Goma ezana kati ya Congo ba detestaka lingala mais nakenda na Matadi ata bapanga beto ya Matadi bakizona lingala ve mais bameza tu bakingala bayebi koloba lingala magetu balingala lingala te mais bayebi koloba lingala ndeko na ngai baloba lingala bien mais na Goma okotikala komona mutu te aloba lingala sauf soda oya uti Kisasa do yo soko lobi lingala nde to sola no boye to sola bonde ko nanga so to sola na Goma boye bango benga biso ba JR soit ba soda soit FARDC lingala déjà eza supprimé na este na ebite su bosu comprendre ngo sko tango bozo ebisanga ke oh non mboka déjà kwea na systématique na tango Kabila déjà ça Goma déjà comment na ngoya ba Rwandais comment pona ba Ugandais et comment pona ba Burundais et comment pona ba Kenyans basala ba faire na bango wana et comment pona bato est même ba Goma tracé ba lingi ba apprendre anglais pona ni asala business n'est bien à lobby français ils ont porté les rien lingala kutu na parle pas
Mais nous avons au muto abenga kingande mokengeli ya ba congolais. Yeuta kanga ngona fier lo bango ki katata ki congolais. Au moninga tant na zebi sabino to zonga na époque des Zaïre. Moi je raisonne seulement na série à Mobutu. Congo nyotso ezao lo balingala. Comme langue même na fana na ba goma tracé. Na fana ba goma tracé tout ce qu'on a époque ya Mobutu. Vous parlez seulement les Swahili. Non, à l'époque de Mobutu, on disait qu'on parle lingala et français. Les Swahili, déjà parlaient des Swahili qui venaient des villages. Comme nous, on habite ici en ville, on préférait parler lingala et les français. Mais, dès le départ de Mobutu, c'est là-bas le lingala est parti. Parce que les rebelles qui sont venus avec Kabila le père, ils parlaient que Kinyarwanda et Swahili. N'habite pas de comprendre. Bazolo bakala Kinyarwanda na Swahili. Mutua sokolaka este, mutua lavaka este, abingana lingala, abingana esprit congolais, eza kise nani Kabila le père. Toi même mutua salaka lavage este, yewana. Merci Kapela, merci l'intervention. Aujourd'hui vraiment minute et belé goût de pesa apena batuboete mais tellement que liso na opeza qui intéressant en plus na yoki ke ozana na Kenya na ebi magamni bo vivre na Kenya mikolo yo yango vraiment azaki vraiment la posa na yoka yo j'étais vraiment très attentif ya Holanda ndeko nangana ko sauter tozana biso na problème na bango te ba Kenyans balingi na bango ba Congolais nous sommes peuple moko les Kenyans ce sont des Bantous bazande mixés à travers ba Somaliens les gens qui nous dérangent ce sont des Somaliens des Rwandais to viser na biso kate ba Rwandais te source na bango za Somalie na Éthiopie c'est ça leur source. C'est ça l'excuse. Bandeko nasi butu moi tozo ka souci ya ba Congolais ezana bandeko musu toza na souci ya mboka mais ezana bandeko ebele pe bana bango na souci ya mboka te en tout cas bouti koyoka bandeko nde bazoloba epesa pasi likama mboka na biso Congo nga na lobaka epesa ka pasi po tozaka na posa vraiment ya développement ya mboka Congo alors epesa ka pasi komona makambo eleka na mboka na biso prière na biso ezaka nzamba sunga nzamba batela Congo nzamba sunga vraiment makambo simba te esimba don nzamba sunga un jour Congo na biso esimba to sepe na mboka na biso yango nde ezala malamu me bakonza mboka o bonyokolaka Congo to bando sambelaka nzamba azwaka bamolimo na bino siko to changer forme à prière po to obondela nzambe sunga mboka Congo ebonga nzambe sunga mboka Congo ebonga me bakonzo bana mboka na biso baotikela biso tante bakonzo bana Congo baolia bambongo bazokunda bambongo na bandako na bango bazokoma ba millions ba milliards ya ba milliards o bango bazolinga bazwa soko yibi déjà mbongo ebele ekoki sunga pe population mais mabe ya bakonza mboka na biso ayibi déjà ebele mais ekoki ekaka te posa na ye ayiba kaka alors siko to bando sambelaka nzamba azwaka milimo na bino onga nanga onga nani onga bino bato bozangisa bakongolais kimia nzamba bando zwaka milimo na bino merci na bato bolandaka biso abonnez-vous commentez likez partagez nzamba lola kopambola bino tokutani mbala sima soki yesu masiya a zongite kande toloba na bino tango zo s'abonner activez les biso cloche à notification pour que prochainement tant to yana ba analyse na biso ekomela yo esika nyonso ozala tokutani à la prochaine occasion bisous bye.